Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yango yo. Bon nabino ba namboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon nabino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est comme kokenda Angola dit. À partir il y a le 21 août Ndingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi c'est Abuki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans paix pour la mapata. Rendez-vous le 21 août. Masolo Fongwame, Banangola, Banalonda, Toza Koyae, os mundo d'Angola, os crianças d'Angola, estamos a vir. C'est Mfumo. Pour l'année scolaire 2026-2027, papa, maman, commis tout n'a pas question et belité. Côté la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants. Très heureux de se présenter devant la poste téléviseur. Nabino pour nous présenter Info Lingala Journal. Il y a peu de faire plein beauté. Nabino nous se trouvons dans la pour l'envoyer c'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Tulombo Ayamba qui mokolo ya mardi kuna na résidence naye na Mongalier ma délégation. Il y a le collectif, il y a ba Eli français originaire de la République démocratique du Congo oyo baza ko séjourner awa na République démocratique du Congo na occasion wana ndeba Eli ba annoncé na bozongi na bango lancement ya campagne ya sensibilisation ya Genocost initiative oyo ezali ko prévoir action ya mémoire ya plaidoyer auprès ya ba collectivité territoriale ba institution française pe diaspora congolaise tokoba basango na biso pona côté sabino ndenge première ministre Judith Suminwa a participé qui lundi na cérémonie ya ouverture ya ba festivité ya jubilé rubiso ya mouvement de maman catholique MMC na Mokuse Nathalie Kela pesi mini ba détail. Premier ministre, Madame Judith Suminwa Tulukaye, a qui part na cérémonie d'ouverture, il y a ma festivité à jubilé Ruby, il y a un mouvement des mamans catholiques, événement où ils ont placé na thème 40 ans à savoir-faire, paix et transmission, les mamans catholiques au cœur de la famille, l'église et la société. Boyebake, mouvement où ils ont fondé le 15 février 1986 et paye à cardinal Joseph Albert Malula. Organisation où ils ont affirmé que cause à la loco la pilier moko incontournable et engagement spirituel, il y a solidarité humaine, paix et émancipation économique et femme, il y a République démocratique du Congo. Na célébration exceptionnelle où ba maman ba oute ki bisika na bisika ba sala ki déplacement na Kinshasa pona koya koyoka makambo boyebake événement oyo esangisaki bo bamama bautaki bisika na bisika na diocèse ya Sankanya, Kipushi, Kindu, Mbujimai, Kolwezi, Inongo, diaspora pe ba répondaki na appel ba représentante ya Congo Brazzaville, ya Belgique, ya France pe ya Canada. Prière ya ouverture esalemaki epai ya Monseigneur Edouard Isango oyo a transmetaki chrétienté ya message archevêque métropolitain cardinal Fridolin Ambongo atiaki en lumière sens profond ya entrepreneuriat féminin.
boyebake na côté na ye présidente diocésaine pe coordonnatrice nationale ya ba mouvement catholique Yvonne Mokonda Ifoku ye a salué qui participation à chef ya gouvernement na épouse na ye na célébration oyo encouragement et pe renfort moral oyo et insister ba mouvement catholique ba préserver peut ba redoubler fort pour na kokende liboso au-delà ya ba dimension spirituelle jubilé oyo était en accent concept la femme Azabongo na 1000 bras, valorisation ya autonomie financière pe esprit ya entreprise ya ba femme fort pe succès na première exposition vente ya août 2025 boyeba ke jubilé oyo ezali pe espace ya dialogue interreligieux élargi et réunir ba femme ya ba diverses confessions chrétiennes autour ya ba valeurs partagées pe pour vivre ensemble. Présence à Premier ministre Nakatia Masolo eza ko offrir événement moko forte dimension symbolique et témoigner attachement au gouvernement na ba valeur spirituelle pe reconnaissance à l'état na rôle crucial o ezali ko jouer moi si na kati église pe pilier ya tissu social pe économique ya mboka. Chef ya gouvernement a salué qui chemin parcouru depuis 40 ans en faveur ya leadership féminin pe atiaki en avant ba avancée concrète constatée na ba société congolaise pe ba femme oyo baza accéder désormais na manière moko croissante na poste décisionnel majeur na kati ya politique magistrature armée pe na monde entier. Judith Soumina a lancé qui vous vont appel na unité face ya ba défi sécuritaire mboka na biso eza na besoin ya ba femme de foi femme de paix femme oyo baza ko rassembler baza ko éduquer ko pardonner pe ko espérer lokola maman aza bien famille pe ko zala bien pamba te soki famille ezali bien mboka mobimba ezali bien pe ezali kokoma munene ndenge chef ya gouvernement alobaki boyebake mouvement oyo ya ba maman catholique et lancé appel vibrant na ba jeune ya génération bilenge ya catholique pour na ko assurer relève pe ko pérenniser héritage unique oyo jubilé solennel et ko se clôturer na messe solennelle oyo ko salema le 8 août prochain na cathédrale Notre-Dame du Congo. Entrepreneur féminin levier majeur et autonomisation financière ya basi ezu en compte programme d'action en gouvernement Lisusu Premier ministre azali ko multiplier ba effort pour na initiative oyo pour na ko soutenir entrepreneur pe intégrité na circuit moko formel. Vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a intervenu qui le premier panéliste na journée d'ouverture. Il y a deuxième édition, il y a salon de l'hôpital et Fungwamaki, Mokolo jeudi 30 juillet, kuna na centre culturel de Kinshasa, héritier Mapinemi. Fabo Sumundo, mais parce qu'il nous va détailler. Deuxième édition, il y a salon, il y a hôpital. Et Fungwamaki, jeudi 30 juillet, dans le centre culturel, il y a Kinshasa, vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, azalaki premier panéliste pour intervenir dans la journée d'ouverture Oyo. Activité organisée dans le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, et Zouaki Hot, Mounene, vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Après hymne national, et Zalaki Bongo, directeur et cabinet et ministre de la Santé, Monsieur Romain Mouboyaï a pesaki mot d'ouverture na ebandeli adresse na e asengaki na assistance batelema pona 1 minute de silence en mémoire ya ba victime ya Ebola na partie est ya République démocratique du Congo. Ataki accent na innovation hospitalière oyo ezali épicentre ya amélioration ya qualité ya ba soins. Représentant ministre ya santé Roger Kamba atenaki ko préciser na thème alobi deuxième édition oyo eyebi ko gagner 2 ans d'expérience mobimba. Pour na vie à chaque année, ezali possible pour na ba Congolais nyonso, pour na Muboyai, écosystème sanitaire ya République démocratique du Congo, ezali aguerri pour na ko réaliser biloko wana. A déclaré na combo ya ministre ya santé ouverture officielle ya salon ya hôpital na entrée na ye invité directement à Zouaki Maloba premier panéliste vice-premier ministre Daniel Moukoko Samba a développé qui thème oyo dividende démographique et financement durable ya couverture ya santé universelle attaqué accent na impact macroéconomique ya gain ya longévité ya population active na PIB national. Daniel Moukoko Samba a fongola ki Maloba na ye na détail moko alobi économie ya mboka ezali makasi
kakate pour la richesse ya mabele. Mais de la qualité de son capital humain. C'est pourquoi je voudrais lancer aujourd'hui un appel à la construction d'un pacte national pour le capital humain, la longévité et la souveraineté économique. C'est un pacte fondé sur une conviction simple. Chaque ministère, chaque institution publique, chaque entreprise, chaque université, chaque organisation de la société civile et chaque citoyen ont un rôle à jouer dans la valorisation du capital humain de notre pays. Le ministère de la Santé ne peut à lui seul porter cette ambition. Le ministère de l'Économie nationale y contribue par ses politiques de croissance et de productivité. Le ministère des Finances doit y contribuer par une allocation efficace des ressources publiques. Le ministère du Budget par la programmation stratégique des investissements. Le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur par la formation des compétences de demain. Après intervention naye azalaki invité na visite ya stand oyo etongamaki na occasion ba présentaki ba innovation ya écosystème sanitaire pe hospitalier ba exposaki ba matériel médical ya ba service nyonso ya paiement mobile ya ba structure ya ba soins domicile pe ya formation ya ba geste ya premier secours côté hôpitaux centre hospitalier Monkole hôpital ya cinquantenaire hôpital militaire ya garde républicaine pe ba clinique universitaire ya Kinshasa bango nyonso bazalaki représenté innovation oyo ezali pe stand ya ba moto ambulance équipée médicalement pe les sous d'intervention ya terrain placé na côté ya conseil national ya couverture santé universelle. Ministère de l'aménagement du territoire de Bokambem, le docteur Jean-Lucien Boussa a organisé qui du 4 au 5 août kuna na salon rouge hôtel du gouvernement atelier sur l'aménagement intégré du territoire national de la République démocratique du Congo. Christian Kengebeni Michael Boussa. Et fongomaki awa na salon rouge immeuble du gouvernement sur l'aménagement intégré du territoire national de la République démocratique du Congo, organisé dans le ministère de l'aménagement du territoire, dirigé avec un pacte pas idéologie et pas une son excellence. Docteur Jean-Lucien Boussa Tomba, atelier fongomaki impact ya kosakanate na présence du vice-premier ministre en charge intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Mwana mboka Jacques Chabani. Oyo a représenté qui madame la première ministre, chef du gouvernement Judith Soumina Tuluka. Na seul tout le monde qui présence, il y a quelques membres du gouvernement, le ministre de l'urbanisme et habitat, ministre de l'hydrocarbure, ministre de l'environnement et développement durable, ministre de l'infrastructure, ministre des travaux publics, Missoussou, qui sont partenaires techniques et financiers, experts, société civile, universitaire, honorable député et sénateur, et bongo na bongo pour contenir yango ezalaki moto makasi pe stratégique wa pepa iba kokanisa ndenge nini komema développement na ba territoire ya mboka na biso tina bakati penza e bongo tangu docteur Jean-Lucien Boussa bo benga ye mabeke maswa mondele moyindo azwaki baloba atalisaki milulu oyo ezalisanga ya bamba te kasi maele sika ya kokamba wa bepa espace to territoire et comme condition ya liboso pona action sur l'État abetaki loboko na mesa pona kotalisa que aménagement intégré oyo baza kolobela awa esengeli vande penza to pe ko s'imposer na masolo nyonso ba politique publique abakisaki que likanisi eza kosangisa ba province na biso oyo eza enclavé d'investissement nationaux pe étranger esalema kitoko. L'aménagement intégré devient ainsi le langage commun de toutes les politiques publiques. Il permet de relier les secteurs, il rapproche les provinces, il sécurise les investissements, il réduit les disparités territoriales, il protège notre capital naturel, il renforce la souveraineté économique de notre pays. Si Manaïne vice-premier ministre, premier ministre intérieur, Jacques Chabani, ayaki bongo fongola milulu oyo, na discours na ye, wampe pa ya talisaki importance ya télé oyo. Alobaki que, ba recommandation milulu oyo, eza kozele manandenge mokete, et pa ya chef ya gouvernement. Et sengeli kwa ke peu avant clôture ya cérémonie, ba membre ya gouvernement belé, oyo bazalaki sur place basalaki ba différentes interventions na bango boye bakapre ouverture ba travaux atelier vraiment avec un pacte idéologie ba panéliste ba ko réfléchir durant 48 heures pour na kobimisa mayele ya botumbo ya ba territoire na biso
moka koswana Dr Solise Busa, l'homme qui incarne l'intelligence pona kosalisa milulu ya boye oyo eza kovise épanouissement pe développement ya mboka na biso tina bakwe le plus reculé eza petete moka koswana yo lisusu papa. Communauté Itna en charité du Congo, c'est Iko na Mokuse na Bokambe. Il y a représentant légal na Bango Maolana Youssouf Kembo, ba commémoraki mardi 4 août kuna na salle Les Roseaux na Kasavubu 40e jour ya liwa ya Imama Hussein alayhi salam. Arbaïn topé 40e jour ya liwa ya Imam Hussein alayhi salam ezala qui respecté et pas ba croyant ya communauté Itna à Charité du Congo c'est icône na Mokuse toujours na Bokambemi na yemoko le représentant légal Youssouf Kembo et pas yuapi ba commémoraki yango malamu kaka ndenge bozali komona na teni ya noir na nzoto na mawana mitema pona kokundola pasi oyo Imam Hussein ayoka kaka moto monene oyo mokili mobimba kino lelo oyo bakanisaka ye epai wapi babomaka ye elongo na bakompagnon na ye kuna na Karbala. Lokola na communauté Itna à Charité du Congo priorité na bango ezalaka losambo pe mateya nde na 40e jour oyo to na arbaïn oyo ba invité bazalaki ebele oyo moko sima moninga bateyaki to pe ba betaki sete na likambo etali bolingo oyo esengeli tango nyonso régner na kati na bango pe basengaki na ba mama mikolo nyonso bisika nyonso pe tango nyonso ba encourageaka mibali na bango na kosalaka makambo ya malamu kobunda kotelemisa misala ya Islam ekende se liboso bazala na unité physiquement spirituellement pe financièrement partout bakozala batombola kombo ya ala pe bosengeli koyeba ke mo ya clôture ya arbaïn esalemaki epai na ye moko représentant légal ya Seiko Maolana Youssouf Kembo. 40e jour ezali mokolo ya korevoir moto nyonso tu oyo asilaki kotokisa molimo epai ya nzambe mokolo oyo bazotia ye na mabele 40 pas ya moto ya suka oyo ayaki koparticipe na enterrement ya moto wana 40 pas oyo azosala tika kimia ya ala ezala tango nyonso likolo ya Imam Hussein alayhi salam elongo na ba compagnon na ye. Pour l'année académique 2026-2027, Université catholique ICC dans Akam, Bafongoli déjà ba porte na bango na ba site na yango nyoso en la ville province ya Kinshasa. Leader na pédagogie, paix à réussite, aïe! Université chrétienne catholique ICC dans Akam a fongoli déjà ba porte na yango pour l'année académique 2026-2027. Toujours na système LMD, licence, master, P doctorat, na vacation à jour, P à soir. Kuna bazan na sciences informatiques, sciences de la santé, sciences administratives et politiques, bazan pe na droit, sciences économiques et gestion, sciences de l'information et de la communication. Soit bango na ba adresse oyo, campus ya Selembao. Arrêt dépôt, référence en diagonale Nakin Marché sur bypass numéro 26 na commune ya Selembao. Campus ya Mongafula, arrêt chambre froide, entrée Mokole numéro 16 P8 sur avenue Ngeba na commune ya Mongafula. Campus ya Tiango et Somi Bongo na boulevard Lumumba numéro 415 na commune ya Kimbanteke. L'inscription est allée, les portes sont ouvertes de 8h jusqu'à 16h. Donc, pour les cas, base d'inscription. Et nous lançons un appel aux parents et puis aux nouveaux diplômés. Bazana côté Lengana, par-ci par-là. Donc, baya cause inscription. Parce que c'est l'université chrétienne catholique d'Ouakam. Nous avons nos valeurs chrétiennes qu'on ne peut jamais oublier.
l'université à bas prix. Soki botali bien na ba affiche na biso nyonso. Les frais académiques ici, L1 c'est $150. Donc nul par ailleurs, c'est seulement ici chez nous. Nous sommes une université vraiment à moins cher. Venez vous inscrire parce que les frais académiques sont au prix abordable. Venez car les places sont vraiment très limitées. Awa, enseignement et le mamakalisité pour ESA vraiment de qualité. Awa, expérience cumulée, ESA capitalisée. ICC don akam, a pongoli ba porte nango, pour na ba étudiant, oyo, ba koko ma partenaire actif, pe co-créateur, pe na richesse, na ba prix amke, qualité supérieure ESA de awa. Ba prix académique, banga na bino te eza nango mukie kasi okofuta yango pe na ba tranche ebele UCC do akam boya ebele pona kosala inscription na année académique 2026-2027 UCC do akam université des étudiants par les étudiants et pour les étudiants Collège Prof Aouka et Fongol va porte na yango pona ba inscription ya année scolaire 2026-2027 pour la détail et donc on a hérité ma pandémie. Osungi ya ba parents aye yende nani promoteur John Aouka Moma le grand baoba et longona collège Prof Aouka pour la année scolaire 2026-2027 na extension na yango nyonso inscription ezali ya ofele olingi mwana azwa formation ya qualité kanga adresse oyo na Bumbu collège Prof Aouka et Swami Navni Luyeye numéro 9A quartier Fimi na commune ya Bumbu référence Elengesa Mosika tena wenzeli kolo ya makala boyekuna toza na cycle maternel primaire pe éducation de base de 7e à 8e c'est-à-dire secondaire général kuna na Bumbu Minerval ezalaki 80 000 francs ya pamba po na cycle maternel et kiti na 60 000 francs na cycle primaire ezalaki 80 000 et komi na 65 000 francs congolais bongo na éducation de base de 7e à 8e ezalaki 85 000 francs et komi na 70 000 francs ya pamba na avenue Kolo numéro 36 na quartier Mikasi na commune ya Makala entre direction des Amoureux et Longo na Souci kuna pe toza na maternelle primaire pe secondaire to pe éducation de base kuna na oyo ezwami na avenue Kolo numéro 36 ezalaki bongo 80 000 francs ya pamba pour na cycle maternel et kiti makasi ti na 55 000 francs na primaire ezalaki 80 000 francs et komi na 60 000 francs éducation de base de 7e à 8e c'est-à-dire secondaire général ezalaki 85 000 francs et kiti na 65 000 francs yoka bien John Aouka Moma ayeli ba parents ba innovation ya ndenge na ndenge kasi na enseignement ya qualité enseignement elongwe na yango lix mama atekaka matembele papa atekaka ngadiadia mwana akotanga kitoko kado signé John Aouka Moma le grand baoba mosungi ya ba parents baotanga bien bapo ezopesama ya bien so natali pe bakaye même ba exercice nazomona peza savoir vraiment malgré Minerval eza na sene ba fasi pe biso kolo ba okanisi esili tete boyoka bien parents nyonso akokomisa bana 4 moko akotanga ofele pour toute l'année okomisi mapasa ndundu to albinos okomisi ba handicapé okofuta la moitié pour toute l'année wana nyonso nulle part ailleurs kaka na collège Prof Aouka mosungi ya ba parents yoka bien collège Prof Aouka aye lisusu na commune ya Maluku na plateau de Bateke na quartier Kingakati na village Isia Enchon kuna inscription et bandi pe déjà ezali ofele bona cycle maternel ezali bongo na 25 000 francs congolais ya pamba même na cycle primaire kuna pe kaka 25 000 francs congolais bona oyo etali éducation de base c'est-à-dire secondaire général de 7e à 8e ezali na yango 40 000 francs congolais ya pamba collège Prof Aouka 22 ans
ans d'expérience na service ya kosunga ba parents pona encadrement ya bana. Collège Prof Aouka nde champion, Collège Prof Aouka ne tombera jamais, Collège Prof Aouka, c'est la qualité qui fait la différence. À partir du vendredi 21 août, compagnie africaine d'aviation CAA Namokuse Azako lancé bongo ba vol direct Kinshasa Luanda bon na ba détail on a Michael Bustoto. Bondia Angola Luanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon na bino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso. Bon na bino ba on peut ba forme d'affaires. Désormais CAA a connecté Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire CAA comme kokenda Angola dit. À partir du 21 août Ngingo, ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi. CAA abuki ba prix à billet na prix à Niapoul. Et ça l'a jamais. $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à l'obé sans pep mon amapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Ban Angola, Ban Luanda, Toza Koyae, Ouj Mundu d'Angola, Ouj Créance d'Angola, Tamu Zavir. C'est à Mfumu. Kuna pena itemat ndolo ba fongoli ba porte na bango pona ba inscription ya année scolaire 2026-2027. Inscription gratuite na pépinière ya Ista Kinshasa. Itemat ndolo oyo ekenda sango na ndenge babimisaka bana na bino ba ingénieur déjà na niveau ya humanité. Particularité ya Itemat ndolo evandi mingi penza na ba pratique pamba te bango nde bakonzi ya ba laboratoire pe ya ba atelier. Epana biso particularité eza que lokola ezali pépinière ya université mateya epana biso ezosuka kaka na théorie te kaka na makomi na bapapier te mais tozolandisa yango na pratique. Awa soki mwana na yo asilisi ata na niveau 1 ya pamba déjà akoki déjà kobanda bakope ya mike na quartier. Mais diplôme topesaka bana epana biso d'état eko permettre mwana même soki akei na université aza na oyo ezali notion ya pratique na mutu na ye ekosunga ye mpe asala mwa misala mike na cité pour permettre a mise en charge na université. Ba ingénieur ya solo na République démocratique du Congo babimakande awa bozwa ba option technique oyo Itemat ndolo pépinière ya Ista Kinshasa atie na disposition na bino. Aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et construction. C'est pourquoi tozosenga na baboti basala biso confiance baela biso bana pour devoir na biso ezali pour former la jeunesse pour l'avenir de notre nation et pour le monde. Leka awa na ba bureau na bango chaque jour eza ouvert pour na bino pour ya ko retirer ba formulaire ya ba inscription. Poto na République démocratique du Congo et c'est moko protiva pour équiper H4 mukolo to mwa muke bosengeli komela yango. Basé à Kinshasa, au cœur du quartier industriel de Limete, au numéro 3 de la 13e rue, la société Chris SARL est une entreprise agroalimentaire de référence en République démocratique du Congo. Spécialisée dans la nutrition, elle développe et commercialise des solutions alimentaires fortifiées, visant à assurer une croissance saine et une alimentation équilibrée pour toute la famille. Papa, Nazan a besoin de le boss. Oyo ya na société awa na Congo. Maman, Chris SRL ezali société ya bana mboka. Esalama na Congo pe na ba Congolais depuis 2002. Tozana bino tozo bota, tozo kolisa, tozo leisa, lia mingi, lia utonda. Ba produit tosalelaka ezali bongo mélange soya na loso ya Équateur,
masangu na froment ya bandundu mpe na Congo central obakisi mpe lisusu sukali yango nde pimbo ya baproduit ya Chris SRL. Protivap oyo ya babebe pro izali produit ya Chris SRL. Merci, à la prochaine. Donc bana mboka pe basalaka baproduit de qualité na banorme esengeli oyo penza véritable made in Congo, n'est-ce pas? Eza bio na bio. C'est ça. Chris SRL, le meilleur choix pour l'alimentation de nos familles. Bososol ki info lingala journal pona pepe yango ekomi na suka mingi mingi bopesa merci na Igong Tingi wazaki na sima caméra montage tozalaki na Christian Kiangebeni Igong Tingi Fabrice Lundombi pe Francis Kanda lokoka info lingala journal pepe pona pepe zaka supervisé et pas hérité mapinemba ndeko boti kala malam. Au revoir. Bondia Angola Rwanda toye. Bonne nouvelle ya 2026 yangoyo. Bon na bino bana mboka ba congolais na bangolais nyoso bon na bino ba on peut ba forme d'affaires désormais c'est à connecter Kinshasa na Angola pour voyager dans les meilleures conditions. Veut dire c'est comme kokenda Angola dit à partir il y a le 21 août ndingo ba vol direct Kinshasa Luanda et bandi c'est abuki ba prix à billet na prix à Niapoul et ça l'a jamais $445 ya pamba pour la classe économique, $795 ya bourré pour la business class. Yoga programme, chaque mardi et vendredi, vol Kinshasa Luanda, départ 17h juste, arrivée 17h55. Et bongo vol Luanda Kinshasa, départ 18h55, arrivée 19h55. C'est à lobby sans pep mon amapata. Rendez-vous le 21 août, Masolo Fongwame, Ban Angola, Ban Luanda, Tozako Yae! Os mundo d'Angola, os crianças d'Angola, estamos a vir. C'est Mfumo. On a année scolaire 2026-2027. Papa, maman, commis tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyo somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Chers parents, la rentrée scolaire approche. Les meilleurs cadeaux que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est la bonne éducation, la bonne instruction. Et pour cela, nous sommes au groupe scolaire Mama Pemba 1 et 2. Amenez vos enfants pour leur avenir. Amenez vos enfants pour la meilleure formation. Amenez vos enfants pour la bonne instruction. Amenez vos enfants pour un avenir meilleur. Le complexe scolaire Mama Pemba est ouvert. Le complexe scolaire Mama Pemba ouvert pour vos enfants, pour notre bonheur. Venez nombreux. Venez inscrire vos enfants.